Bonsoir, bandeko na ngai ezanga mamluba na banza bo bande kozela boyoka ngai na sola na bino concernant surtout fête na bino ya indépendance oyo. Bon, officiellement on doit vous souhaiter bonne fête de l'indépendance, bien que la réalité elle est autre. Euh, je, je souhaiterais que 64 ans après que chaque Zaïrois et Zaïroise esika ozali osala examen na kati na yo moko otala wuta tozwaka indépendance wana na 1960 ti lelo 64 ans après wapi bapreuve ya un peuple indépendant yango bomonaki ngai na bandeli. Je me suis adressé en utilisant votre indépendance parce que na considéraka te que le Congo est un pays indépendant. Indépendance sur un bout de papier n'est pas nécessairement une vraie indépendance. Toyokani bandeko na ngai nakosepela komona le Congo Zaïre à un point là où vous, le peuple, vous choisissez votre leader et que votre choix est respecté. C'est ça réellement un peuple libre, un peuple indépendant. J'aimerais vous voir binomoko pour écrire votre histoire. Tolanda, non pas dépendre que vos oppresseurs puissent vous parler de vous. Toyokani, kaka ndenge bino botangisaka mundele sur l'histoire de Blanté, j'aimerais voir aussi le Congolais enseigner à leurs enfants leur propre histoire. Pour moi, indépendance, il y a solo. Et ça d'abord, indépendance spirituelle. Na saisir cette opportunité, toko defa Bible comme illustration. Quand nous parlons de Dieu dans la Bible, moi, dans l'idéologie Tokende, Dieu est un esprit, n'est-ce pas? Il n'est pas a physical entity. So, on verra que Israël, na kati ya bondage na Egypt, ndenge selon la Bible, peuple aleli, peuple a commis conscient kaza na oya ye nzambe, et peuple azolelela nzambe wana intervenir na kana bango. So Moses na kibomoto amekaki abomi égyptien akimi et tout, wana eza côté physique. Mais on voit qu'il fallait qu'il nzambe wana atelema, bien qu'il ait utilisé Moses, mais derrière Moses, c'était l'esprit de ces dieux-là pour libérer Israël. So on dira que la vraie libération du peuple hébreu selon la Bible avait d'abord commencé à un niveau spirituel. Parce que avant l'intervention de leur Dieu, ce peuple-là, pendant des générations, ont aussi glorifié les dieux de leurs oppresseurs. Selon la Bible, ces oppresseurs-là seront les pharaohs. Tokani, nalobela bino une fois à quelques fois que masolo wana ezalaka masolo à ordre spirituel. Parce que Pharaoh n'est pas ndenge bokaniselaka wana. Non, ce n'était pas un être physique quelque part. Ici, nous parlons vraiment. Bon, vous avez un cerveau, le recherche. Vous avez entendu parler des Battle of the Gods, là où les dieux se sont battus, il y avait le mécontentement. Bon, voilà. Tolanda, oui. Tokota na détail, on a l'éloté parce que ce n'est pas ça vraiment notre sujet. Et puis, je suis au courant que je parle devant quelle audience. Sotoko simplifier makambo. Nandenge bino boyebeli wana. La libération d'abord, il y a un peuple hébreu, était d'abord la conscientisation. Il y a une génération qui était devenue aware, conscient que leur Dieu n'était pas les dieux liés avec les pharaons. Et leur Dieu s'est manifesté par Moses, et c'est lui, en tant qu'esprit, leur Dieu,
qui était derrière Moses pour accorder la libération à son peuple. Chaque fois que nous ne pouvons pas séparer politics from religion. Ata na Bible wana botangaka, vous verrez toujours la collaboration, on peut dire, entre le prophète, un envoyé de Dieu, et le roi. Le roi représentera government. Tokani. Mais derrière le roi, ou à côté du roi, selon la Bible, on voit toujours un prophète. Tolanda. So we cannot separate the two. Parce que ce qui te bête, ils se marche en arrière, na livre bobengaka Genesis, la généalogie de Isis, c'est ce Dieu-là qui avait donné à l'être humain dominion sur toute chose sur la terre. So, encore une fois, quand on parle de Dieu, we're talking about spirit. So, Maman Loube est en train de dire que j'aimerais vous voir arriver à un point bokomi conscient. Bozongeli nzambo na bino. Naebi ke bolingaka mingi ba masolo miracle. Botangi Bible mobimba bino bo mémoriser kaka a liberaki Israël. C'est bien beau, ça sonne bonnes oreilles. To beti madboko, to bien tout cas nzamba miracle a libéré Israël. Mais to tanga pe pari à Israël. Avant qu'on arrive même na ba point na ba libération, Israël a pleuré vers son Dieu. Nzambe na bango ayokaki kolela na bango. Tango azobimela Moses, azo se présenter comme Nzambe ya bakoko ya peuple hébreu. Teokani, chaque peuple a na bokoko na ye, na Nzambe na ye, et vous n'êtes pas une exception non plus. Boza na Nzambo ya bakoko na bino. Tolanda, c'est à vous d'arriver à un point bokomi conscient et puis bolelela ye. Sans ces moments-là, qu'il va aussi agir na makambo etali Congo Zaïre. Bosala constant. Mundele memeli biso Bible, n'est-ce pas? Simon Kimbangu, azaki kobeta masola bambigudite, il parle aussi de Dieu. Boete. Mais ceux qui botambol na ba pays européens, même babino bofandi en Europe, vous verrez les églises chrétiennes, tous se focaliser dans le christianisme. Mais ce que vous n'allez pas voir, ezali une église kimbanguiste et voir les blancs là-dedans en train de reconnaître Simon Kimbangu comme un prophète de Dieu. Je recommence. Par définition, Simon Kimbangu tokoloba azalaki chrétien. Tolanda. Kimbangisme eza nakati ya Congo, n'est-ce pas? Ba kimbangiste ba evokaka Nzambe bakoko, Yesu Christo, Nzambe ame nde babengaka ye mon Dieu. Boete. So ils ont beaucoup en commun avec christianisme ndenge toyebeli yango. Et il y a des kimbangistes en Europe, n'est-ce pas? Mais dans leurs églises, vous ne verrez pas les blancs aller là-bas et reconnaître Simon Kimbangu comme un prophète de Dieu. Par contre, les blancs, bazali ko reconnaître leur Jésus créé, Jésus blanc, comme leur prophète à eux, comme le fils de Dieu. Tolanda, mais attendez, dans la Bible, zobeta masola ba Moses, Abraham and all them people, le même blanc peut même accepter Mahomet. Mais ce même blanc-là a la difficulté d'accepter Simon Kimbangu. Et puis a élevé Yépé. Mais vous savez quoi? Ce qui qu'est-ce qu'on a Kinshasa. On verra dans certaines églises. Yaba Christ na Kinshasa. Tokotala na mur to monitala kabamba ya photo ya Jésus blanc. Na mur na kati église en pleine ville à Kinshasa. Et ba esclaves moko qu'on appelle les chrétiens, ba kepe bazoko sambelela Yezuana. Indoctrination. Ce que tu l'obito kota na ba salon ba chrétien, tokendo kuta image ya Yezu moko boya mundele o Nzambe na bango wana. Mais ce que na salon ba mindele kuna na Europe,
tokokuta photo ya Simon Kimbangu na ba mur na bango te. Tolanda. C'est ça la différence entre un peuple qui est fier de lui-même et un peuple qui n'est pas fier de lui-même. Une de notre grand ennemi ezali complexe tozalaka nango tolingi kokopie koadapte makambu ya peuple mosusu. Dernièrement, à Nathalie YouTube, j'ai vu quelques personnages na YouTube. Bakendaki na Dubaï kuna. Kokende bakendaki Dubaï, c'est une bonne chose kotamboleza bien ozoko découvrir makambo, n'est-ce pas? Nala mukana kota na YouTube. Na moni kaka batu baleteli batu barobu moko milai. Na babitambala na mutu na biloko moko ba mwindu na mutu na bango. Oh, look Arab. Oh! Toyebani. Na ndenge Kongola réfléchisaka. Okomona bango ba bando lata ba biloko moko ba milai na ba biloko moko na mutu. Oh, moda mikolo yo yangoyo. Ah! Soki tolobi tokende na ba pays Arab. Na ba Dubai yango kasi. Na ba Libanon. Na tous ces pays là bandibula. Nous n'allons jamais trouver les bandibou ba promote chemise ya maputa ou leur femme balata maputa. They're not going to do that. Soki mundibu alati chemise ali puta, akolate longo peut-être kuna na Congo, po azoko flatter bino, po ayeki ko exploiter na esprit ya flatterie, alingi bo mone to zabande ko bla 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 alati pe chemise ya maputa. Mais une chose est vraie, na mboko na bango. Bako encourager basi na bango balata maputa te, bazo préserver oya bango tradition. Bako encourager mibali na bango balata ba chemise ya maputa te, bako lata ba robe na bango na kaka ndenge balataka. Nyake nu, tokei kuna tokendeki kotambola, toke kwa envier look na bango, to memi yango na mboka na biso, po to influencer la masse. C'est ça le problème. Ce problème, yaba Congolais bandeko nango bomoni, nazaki pressé kuta kosala podcast ote, parce que ponanga, vous n'avez jamais été indépendant. Tolanda, il faut boye barakotala les détails. Posez-vous la question. Pourquoi roi belge a réassuré qui ba belge que ba mon pas cité, ba accorder bino votre indépendance là, il sera demain comme c'était hier. Apportez-le la Bible. Parce que batanga ki psychologie na bino. Bayeba ki ndenge mitu na bino fonctionnaka. Bayeba ki vous n'êtes pas un peuple qui représente une menace à eux. Bape sabino kaka mo indépendance on a sur un bout de papier, c'est tout ce qui est là. Kaka ndenge hier, les missionnaires vous ont converti, n'est-ce pas? Ndenge pe demain, c'est vous-même le Congolais qui allez faire l'effort à convertir bandeko nabino na religion ya banvaisseur nabino. Et ngai nazolo babo madengo na ngai. Aussi longtemps que vous êtes un peuple inconscient, vous n'êtes pas indépendant. Bomoni pasi nyonso yo tozomona na Congo Zaïre. Toko critiquer Tshilombo comme nous voulons, c'est une espèce de con, oui. Mais Tshilombo a apparu comment? Comment est-ce que Tshilombo est arrivé à devenir votre président? Bomitala na kitalatala. C'est votre propre ignorance qui a occasionné Joseph Kabila comme président nabino, Laurent comme président nabino, Tshilombo a comme président nabino. C'est lié na ignorance nabino moko. Et nauti koloba, un peuple qui a la crise d'identité. Bande onanga toza en famille na nos vérités. Il n'y a pas d'espoir pour un peuple wana. Parce que tout commence par la pensée, tout commence par l'esprit, tout commence dans la tête. Quand on a un passage moko dans l'Ancien Testament, Zambe wana le créateur de toutes choses à Zoloba, ce n'est pas par ma force, mais c'est par mon esprit que j'ai tout créé. Motunanga imamuluba na mituna kezalaka boy. Selon le livre et la généalogie ya Isis, le Dieu omniscient qui a tout créé, tant a créé l'homme, il a placé son esprit dans l'homme.
C'est supposé que ça serait un esprit. Il y a une intelligence remarquable, n'est-ce pas? Mais quand je regarde mon peuple, le Congolais, je ne vois pas l'esprit remarquable de Dieu en vous. Vous ne reflétez pas que vous êtes un peuple nzamba tiaka esprit na ye na kati na bino. Pas du tout. Ce que totangi na Bible wana na livre wana ya généalogie ya Isis au bino bobengi Genesis. Et ça le balabso que et la terre était sans forme, l'obscurité était partout et l'eau était partout over the deep. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Teokani. Quel était le problème? L'obscurité était un problème. Manque à forme concernant la terre était aussi un problème. Et quelle était la solution? C'était d'abord de mettre la lumière pour éclaircir. Boete, okoko tongate et si quand on n'est pas franchi. On a franchi. Tokani, hein? So, total nanu kaka ba détail wana. So, lui, il est le Dieu créateur. Tolobi que ses yeux voient partout. Se supposait que même l'eau qui était sur la surface ne devrait pas lui empêcher de créer les arbres, de créer les animaux, les oiseaux. Mais vous voyez, avant même, asa la banzete, bazoiseau, bambisi na ye, la première chose, c'était d'établir la lumière. La lumière spirituellement, eza manière koloba la vérité. Poto koka komona tozo sala nini. La visible, il faut d'abord komona. So ki esprit eza na bulu ye koko sala ke loko moko te. Tolanda. So regardez ce Dieu omniscient, omnipotent, qui a créé la galaxie de Milky Way ndenge tolobaka, abandinano nakosala la lumière pour que toute chose puisse être éclaircie. Then, le reste de la création naye boyebi. Ce que tozongi ata na Nouveau Testament na bino wana, même Yesu a flashé bino lobi, je suis la lumière, la vérité. Mais quand je vous regarde, bande konangai, mutu nyonso aza na miso ya komona soki atali bino. Bino, boza lokolo dirait ba être bazalaki quand la terre était obscure. Quand il n'y avait pas de forme, on dirait état d'être na bino nde yango wana. Donc on dirait vous êtes un peuple à recréer. Il faut bazong senan ko tia dessus sur la lumière. Il faut d'abord vous faire déluge nano d'abord, et puis remettre la lumière, et puis ko séparer sikoyo, ko banda ko créer bata malonga na Congo wana. Po bino no mama boza être moko fala ki boza le façon de na déluge. Mais tolanda eza mawa mingi. Bolingi kaka ba masolo miracle. Na beteli bino lisolo po bol monake. Vous ne pouvez rien accomplir. Ce qui spirituellement vous a franchité. Ce qui mine dawane peli bino na motute. Ce qui vous a na inhabilité ya komona le problème et de comprendre sa solution. Il n'y a pas d'espoir pour vous. Mais ce qui c'est Dieu-là, le Créateur, a vu le problème. Qu'il y a l'obscurité, il y a l'eau partout, la terre n'a pas de forme. Mais avant toute chose, tout le monde est clair, à tes lumières. La lumière était la solution na l'obscurité qui existait. Siko, ezaloko Congolo zoko kangai. Ole kakozo mona salité dans la ville de Kinshasa jour et nuit. Ozana idée, c'est quoi la solution? Mais ozana intelligence même, yako connecter ta pensée na solution te. Denga bozana, vous savez c'est quoi le problème? Mais mayele wana ko réfléchir la solution.
boza nango te. E bandeko na ngai, nazoloba na bino boy. Aussi longtemps que vous êtes un peuple qui réagit, un peuple qui copie seulement, un peuple qui n'a pas d'originalité, un peuple qui manque l'innovation, qui ne crée rien, un peuple qui n'ose pas de réfléchir au-delà de ce qu'on lui a dit, bandeko na ngai, il n'y a pas d'espoir pour vous. Ça, je peux vous le dire. Tolandi, hein? Parce que totala makamu, pourquoi nzambe alobeka te ke bon naza nanga nzambe, molili eza, mais ekosala ngelo kote après tunga nzambe naza lumière. Il faut aussi dire comme ça. Parce que y a la lumière, n'est-ce pas? On devine que si kayaza molili kokozala te. S'il pouvait aussi dire ça. Bon, il y a mona ki molili na bamayo na ndenge nini. Si c'est obscur partout. Donc, Kibunzambe naye, il avait l'habilité de différencier la différence entre la lumière et l'obscurité. Et puis, amoni bamayi, amoni qui les angiforme. Mais malgré son habilité de voir même à travers, à établir d'abord lumière pour éclaircir makambusho nyonso. Et kozalaka lumière qui est la première chose oye à établir nano. Vous voyez, bandeko na ngai, que la lumière, la vérité, le cerveau kofungwama, la conscience, eza eloko mutuya, sans yango, ata baktiki kaka ba Congolais bo régner sur la terre, boko sala ke eloko ata moko te. Toyokani. Et ata na Bible wana botangaka. Bokomona chaque fois ezo se référer nzambe aza nzambe aba vivant. La lumière représente la vie. Aza nzambe aba mort te. Bien que la vie et la mort est un phénomène qui lui l'a créé, mais ademeraka, il ne règne pas dans le monde aba mort. Beaucoup n'est un monde d'absence de vie. Il n'y a pas la lumière. Toka nabino, eza dimension ya fonctionnaka te. Metala bino, bozo fonctionner na dimension wana. Peuple mobimba, koyamba, religion nabino christianisme n'est pas nécessairement un problème. Mais votre problème est aussi que boyambi religion et vous ne voulez pas lire ni étudier cette Bible-là. La Bible, elle n'est pas parfaite. Ça, tout le la vérité, elle n'est pas parfaite. Tozolanda, elle a été aussi modifiée, oui. Mais, ce qui a été inspiré par les masolos bibliques, on doit commencer par lire la Bible. Tozolanda, pose inspiration. Tu dois étudier la Bible en goti. Ça vous sert à quoi d'être des chrétiens? Bofungola la Bible en goti. Elle ko la ba comédie bosala ka mingi chaque dimanche. On a ngeko solo na bino yerte. Pona be ki bokena ba comédie na bino na bokendo sala ce qui peut ba rencontre sociale na bino. Botala na nani alata ki nini et tout ça là. Bona loko malonga bokendo sala kuna te. Parce que ce qui réellement bozala ka bokenda ke église. Ndele bosu bozwa mayele. Moninga na bino Paul selon votre Nouveau Testament. Kaka na kotambola na esi akutanaka na Yesu ne na nzela akutani na kuluzu na ya Yesu. Bino ndenge nini chaque dimanche boki église me bokutanaka na Yesu te bokutanaka na Nzambe te. Siko bokenda osala nini? Moninga akutanaka na ata na nzela Damascus kuna. Po soki bokutanaka ata na Yesu ango ya lobaki aza la vérité la lumière ti. Soki bokutanaka ata na ye. Nde bozwa mayele kala. Donc nayebaka te na nzela ngo kobima na bandako na bino ti votre église bokutanaka na ye te. Na soki pe bokompesu na église yango kuna kutu to se société po Nzambe yebi kutu biloko na bino wana te. Bongo bino bokendo luka mutu esika zalaka te. Et puis Dieu alingaka mingi ko intercepter nde moto. Neta salaki pe na Moses. Na ki exil na ya mimonisi. Non, na mona chrétien ta azokenda ta nzela na mangengenge akutana ta na Nzambe na nzela. Bokutanaka na ye te. Non, na mona te chrétien bando kende soki pe wapa kutana ta na Yesu na nzela. Bokutanaka na ye te. Me bokendaka koluka chaque dimanche. Yango na bomoni mboka ne za ndenge za wana. Tolanda bandeko na ngai.
aller à l'église ne veut rien dire. C'est mieux, il y a cause à un esprit à discernement. La vraie indépendance, est réellement la liberté, l'indépendance, le raisonnement et cause à la bien fondée na spiritualité na yomoko. Ça, c'est le début de l'indépendance. On ne peut pas oppresser un homme illuminé. Toyokani, hein? Mon oppresse un homme ignorant. Ce qui mitu ezalaki importante te. Nde mindele bami pesaka peine ya corrompre la Bible babanda nan kote ya bino angote. Ce qui aspect wana n'était pas important. C'est très très important. Yango bomoni babanda ki na yango. Ils se sont beaucoup investis pour basukula bino nan ba cerveau. J'aimerais voir un Congo là où votre histoire est écrite par les auteurs congolais eux-mêmes. Non pas, oh, Diego Cao, ce qui peut portugais, moko boye, ce qui peut zaka espagnol, ce qui peut portugais, I think Portuguese. Oh, akendaki que ce peut découvrir embouchure du fleuve Congo. Qui nous a écrit Nyosowana? I want to know auteur congolais who wrote that nonsense. How the hell can they découvrir ce qui peut emboucher, ce qui peut secteur bazalaki déjà. Lokola bakoshema bakonere ba auteur bisa o Christopher Columbus a découvert America. How the hell on découvrir America quand il y avait les gens déjà qui habitaient là? Autre bengaka Port-Rouge, mais nous savons ce que l'histoire, les Africains étaient ici en Amérique avant même l'arrivée, il y avait des Européens. So how the hell Christopher Columbus a découvert un endroit où il y avait déjà les gens? How the hell Diego Cao a découvrir ce qui peut emboucher, ce qui peut emboucher? Tant que tozana batu ba vivaka tout autour ya ba maiwana. How did that happen? Bolanda qui quelques semaines passées, il y a un blanc raciste français qui a dit quoi? Que Macron a fungoli mission africain et puis à lobby Europe va se réunir et puis à lobby parce que les Africains n'ont pas une histoire. Quelque part, il dit aussi vrai. Parce que te permettre que Mundele a comme notre histoire, et c'est l'histoire selon les Blancs que nous enseignons à nos enfants. Kaka ndenge Bible na bino bojuraka n'a jamais été imprimée dans une compagnie d'imprimerie na Congo. Mais la Bible est imprimée na ba ville na ba mboka ya ba oppresseur na biso. That is the problem. Zala chrétien comme tu veux, mais imprime ce livre-là alors. Toyokani, peut-être Zamba bakoko na koko bakiselo pe inspiration. Tolandi, hein? Na Kinshasa, botangi histoire selon le livre que vos oppresseurs ont approuvé. Batangi sabino na ba école. Bino wana na Europe. Zwa mwana Congolais à 10 ans. Akobetolo masolo à Jeanne d'Arc. Abetolo masolo c'est pas Charles de Gaulle. Masolo c'est qui peut whatever. Mais mwana wana azana connaissance mingi. Te sur Simon Kimbangu, Kimpamvita. Ça c'est avec le parent congolais vivant. Un enfant congolais na Europe ne connaît pas l'histoire du Congo. Mayebi masolo abe européen nyonso. Ça c'est un problème. Po classe besika botindiye. Mundela azawa na poatangi sa mwana na bino votre histoire te. Tolanda bandeko na ngai. So kaka ndenge bino on a lavé vos cerveaux. Ndenge pe bo permettre bana na bino mindele batangisela bino bango. Est-ce que nous pouvons espérer un grand changement pour le futur ya Congo? Pas du tout. Parce que tozaka kana même point tozalaki nango hier. Po bana wana bazokola bazozwa paye notre impression maintenant.
Et ce qui est la même programmation qui nous a coûté, qui nous a causé du tort. Tolekisi yango pe pa ina bana na biso, c'est quoi l'avenir de la RDC? None. Tolanda, ba chinois ba préservaka lolenge na bango. Nalingi te bozala kaka ba bantu na certaines choses. Comme quand vous voulez la soumission de la femme, on est des bantous. Mais histoire no bantu ezalaka nini? Mwana no ayebi yango kutu te. Tu es bantu en quoi? Non. Kibubantu na yo, na mwana no kutu ayebi kutu te, que veut dire kibubantu na yo wana. So how the hell? So na kibubantu no lobel batoloko nini? C'est ça, nde makam na zulu babandeko na ngai. Ba culture nyonso ba préservaka kibukoko na bango. Parce que ça c'est leur bandeko na nga, vous ne pouvez pas perdre votre identité et croire que vous êtes un peuple indépendant. Bokoko lela wa jour et nuit. Yezu tala pasi ya Congo, Yezu tala pasi ya Congo, Yezu tala. Nothing will change jusqu'à ce que mind nabino ait changé. Tout commence dans la tête. Bobimisa vos oppresseurs de vos têtes. L'homme blanc doit sortir de vos têtes. Quand ce moment-là arrivera, Bokozalaka na Chilombo comme votre président T. Regardez-lui. Il répond à quel ordre spirituel? Kaloko abinoti. Ye pa kendaki kuna kofanda ne bonga ya pape na ye. You know, vous savez le bon travail que l'Empire romain, l'Église catholique a fait pour vous, non? Le travail exceptionnel. Yango moni votre président, comme reconnaissance ya bamindele ne wana ndenge baza très très bien. Akendaki kuna complexé qu'il est, bati kele kutune bonga. Parce que Pape ne se sent pas menacé par Chilombo. Qui est menacé par un nègre de la maison? Comme qui? Comme qui? Même Boïna Vatican ne peut pas être tremblé devant Chilombo. Mais un homme sans sa spiritualité, il lui représente quoi? Nothing. C'est un sujet à être colonisé, c'est tout. Tolanda, votre Chilombo, maman na ibsaka binoti, asambelaka mingi, bomona ki est à genoux, bazoko sambelela ye au nom de Jésus Christ, ndenge mindele balakisaka bakoko na ye. Est-ce que mutuna mboy, est-ce que tokoki ko espérer un Congo ya malamu? Na ba Bible na bino na botangaka na Ancien Testament. Combien de fois bokomona eloko liboso nzambe na Ancien Testament alingi balongola ba temple banzambe étranger na kata Yerusalema. Boko mélangeaka banzambe pétin esimbaka te. Bakosi bino par esprit de russe. Oh Yesu aki kokufa pona bata mokili. Nzambe asalaki biso nyonso bata mokili toza bana na ye. No, we're not. No, we are not. Siko tangu ye nzambe ango kasi ya Bible azopekisa Israel afukamela devant banzambe mosusu te. Tangu ye nzambe ango kasi ya Bible azopekisa Israel abala basi étrangère te. Ba étranger bino bolobi yakelaki batu nyonso ti. Siko azokabola Israel na peuple étranger pona nini? Nyonso na bomoni kaka mabe. Or, c'était pour le propre bien ya Israël. Tozolanda kaloko abino ba tetu. D'ailleurs, avant que j'oublie, le roi bolingi ki tetu na bino mingi. Nzamba bakiseli bino 25 ans. Oui. Bokozala lisusu opportunité à une vraie libération na 2049. Oui. Bon, botuna nga ba question mingi te. Na epsaka bino maintes fois que votre volonté soit faite. Dieu honore votre volonté. Nga te senga passe na mutema. Moi aussi je dois honorer votre volonté. Olingi nzamba sala nini? Balobaki na bino bolanda ta ba podcast na bande kolobela bino depuis 2019. Bomoni ba éclipse solaire oyo. Bomoni signe za États-Unis comme à la fin. Bosonga na ba podcast na lobela bino. Que le système y empire romain à la fin.
Ça, c'est l'opportunité. Dieu va élever Africa. Très bien, combien de fois? Vous avez été averti combien de fois? Il vous aime, oui, oui, mais bois matoi mangongi. Et au cas où tu as la bande de Nangaya Moko, Bino Bongo Sel Sanzambe Maseki, or lui il est sérieux. Problème na Bino Moussu Yangoana. Bosala makambo dirait le temps est bon pour Bino Bosala Kabama Seki. Batu Mobimba Boyebu ko reconnaître le temps ni tozana angote. Ça aussi c'est un problème. Tokani. Israël a salaki 430 ans. Donc 430 ans na Egypte, na bondage. Na numerology epesi 7, n'est-ce pas 4 plus 3. Masua aliboso na besclave na Jamestown, Virginia. C'était na 1619. Na lobela kabino ment fois que na 2019, 4 siècles koki, temps ya libération ya l'homme noir. Bino batomato imangonyo bosali nini? Boyembi fachi beton, botikali kande bozalaka wana, bo continue kokende na bakamanyola, boyokaka na bavoyi wana ba pasteur na bino. Bon. Loko bino na Bible wana mobimba, sel masolo inspiraka bino ezalaka makosola ba conséquences négatives. N'est-ce pas? Ne masolo inspiraka bino ti. Sikobo montang zamba bimsaka pe Israel de bondage après 430 ans. Aye bakisela bango lisusu mwa 7 ans na bango a bonus, ba contourner na numira Jericho. Omoni bino, 400 ans ekokaki, vous n'avez pas su saisir l'opportunité. Botali en Afrique, bozomona l'esprit de votre Dieu azoko bouger. Bamboke comme kotelema, bazo fungola misu. Bino bo demere kaka ndenge bozali. Lokola tellement bolingi nzambe na bino ya Babylon mingi. Parce que quand même nzamba zalaka juste aboyi bolobo nzambo botolaki biso bolingo na biso na Babylon nano esilaki te. Non non. Lokola bolingi Babylon mingi. Comme vous êtes amoureux na Babylone, na système na ye. Bon, nzamba na nzambe moko jaloux, abonné au kabola bino. La solution était simple. Atiki bino nanu, bo sil saba posa na bino na Babylone. Oui, oui. Bo sil saba posa na bino na Babylone. Tolanda. So, na 2049, na banza epesi combien 25 ans à partir de Sikoyo 25 années chiffre 7 so yap na 2049 Nzambe na bino telema lisusu na lobite ko vous êtes nécessairement condamné eza décision finale te mais boyeba ke soki bo continuer kaka na kikongolais ndenge bokoma kaka wana boyeba ke moi 25 ans na bino lisusu ya propre ezotambola likola mintu na bino lokola bino bolingi botambola na désert comme ça ba malakite na ba géant ba tourmenter bino nano que votre volonté soit faite. Bosilisa nanu posa na bino bosilisa nanu donc c'est boyebi ezalaka bien mutu ye moko volontairement sala divorce na Babylone boyete bokosaka bato yezo ayaki kokabola bino na Satan ayaki libérer bino bino bozwi libération mais vous êtes lié au lit avec Babylone bolingi boyana na Babylone te donc bomoni ke yezu tango ayaki ndenge bolobaka miyeli ye moko ayaki komikufela na croix. Ça n'a pas provoqué bobo à Babylone. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand n'aime sa cabine que votre volonté soit faite, donc, bo kitsamitema, bo enjoy Babylone. Bozana na 25 ans. Tant comme en 2049, bon, le bon Dieu qu'il nous prête vie, qu'il nous garde, tout côté la boza à quel niveau à ce temps-là. Mais, na lo banabino pelo ko mususu bo kansate ke 25 ans nzamba sepeli bino na Babylone borenye na yebisaka bino chaque fois mabele wana ya Congo eza trésor de Dieu tokani bo pese jakanda bo moni soki nzamba prolonger malheur ya bato
et puis afandine silent. Si vous connaissez ce qui est bon pour vous, bomizula kamayele déjà. Hein? Bon, baza normal, bayoki. Bon, pe baza pe normal te, bo continuer. Bo kende nanu ko yembela badadi na bino. Bo kende nanu ko défendre sepe ba mewe na bino. Bo yembela nanu votre fachi beton na bino. Hein? Bo continuer. Bo tikate, il faut continuer, continuer. Bo sala ba église na bino, bo kende nanu ba concert na bino na Kamanyola. En tout cas, bo tika na bino te bozala à l'aise. Tokani, bozala à l'aise. Bo pe bakoma pe bapede. Bo tikate. Tokani, bozala à l'aise. Bo sala ndenge mitema na bino lingi. Ce qui est devant vous, bo koye belango dans des jours à venir. Le jour viendra, mboko luka nzamba bakoko na bino. Kasi tangu pasi koleka bino, bo luka eti. Tolanda bandeko na ngai eza mawa eza pasi. De voir tala kutu de nyama na moni awa na information peuple burkinabé batelemi ki ambassade ya France ifo kanga po na sécurité nationale na bango. Bomoni baninga. Tala ba Kenya ba matel bango ka taxe peuple babimi libanda. Balobi na ye président na ba taxe ne batambola. Tala bino. Chilombo aliiba bino ba yiba bino mbongo aramawati. Boloba likambo. Ba meme ba nyoi mole. Kaka kokendaka ba concert na ba religion na bino lokuta avec vos pasteurs la wana nde boyebi. Mukolo zali boko apprécier ka Congo. Boko kendo ko apprécier la ka Congo na mabele étrangère. Yango na monite soki botala na États-Unis bozomo na Congolais za très fier. Yako ke kende na Amérique akende ko sala na bilanga. L'image ya koko na ya zalaka esclave. Congolais za na nostalgie na ngoti lelo. Pandeko na ngai tokolo basusu nini. Un peuple béni avec une terre si riche. Mozo préféré au bundela mboka na yote. Au kende na Amérique. Plus pire, c'est énervant. Surtout avec l'histoire de l'esclavagisme. Toyebi biso nyonso ki esclavagisme, surtout salamaka mingi na Niger Congo. Et de voir la descendance de Congo. Azoya en Amérique, po kende ko sala na bilanga. Comme je dis, un tel peuple, il n'y a pas d'espoir. Donc, pour Nangai, indépendance, nako considéra yango, tango bokozala réellement un peuple autonome, un peuple qui choisit, un peuple qui est spirituellement illuminé, un peuple qui retourne à son propre Dieu. Tango boko koma na point yako réellement ko contrôler votre banque vous-même. Non pas avoir le directeur de la Banque nationale Nabino imposé par la Banque mondiale. On parle de la liberté sur l'indépendance. Mais tant que directeur na directrice Nabino la Banque mondiale, eza batuke, ya Banque centrale, eza bato yo Banque mondiale impose à Kabino. Vous êtes un pays indépendant ou pas? Est-ce que bino bo impose aux États-Unis mokonzi ya banque de réserve? Est-ce que bino bo impose na Geneva mokonzi ya banque mondiale? Mais pourquoi na banque na bino nationale muto azalaka la tête azala mwasto mobali est une personne recommandée, en fait imposée par la banque mondiale? Que ce qui était bako travailler na binote. It's always been like that. Que ce soit le Kengo Wadondo. C'est ce qu'on a fait à Mobutu avec Kengo Wadondo. C'est ça ce qu'on continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Bon, mon abiloko wana. Siko wap indépendance na bino. Mboka na bino eza envahi. Pour se défendre, il faut mundela pesa bino le feu vert. Mais pour mundela kende ko luka bageri place na ya lukaka, asenga ka vi na bino te. Boza indépendant na quel niveau? Yango bomoni ngai nazo considérer indépendance na bino wana te. Ce n'était que des formalités sur un bout de papier, rien d'impressionnant.
Ponanga bozala kanabino na indépendant te. Ça serait mieux beau investir votre énergie, na force, na koluka réellement une vraie indépendance pour le Congo Zaïre, en commençant par vous débarrasser de cet esclave de la maison-là que vous appelez votre président, que les globalistes vous ont imposé. Bo bandana na ye. Bozongisa ye bisika utaka na te. Autaka na Brussels, bozwa ye. Botia ye na conteneur. Bozongisa na Brussels bisika utaka papa globaliste na ye. Si manango bozui directrice na banque centrale. Bozongisi ye pe kuna sipe na Geneva. Sipe ye moko kwa bisika nya utelaki. Tolanda, ale bosila na makambo esalama na este, bokangi ba église na bino wana. Tolandi, nde wana siko bokozala indépendant. Tokane, bokohotala comment reconstruire votre Congo Zaïre. Boko reconstruire ango dans le désordre, hein? Président, so disant président na bino, le globaliste ba imposer le bino ye. Wapi shwa na bino na kati wana? Poza na shwa na kati te? Ebongo ya zaki shwa na bino? Shwa na bino zaki mwana fayulo. Ye pe ba piéger ye. Ba yibi bino ba voix. Ba imposer bino mutu moko boy kaka. Chikoy. Okay, bandeko nangeza lenga mamluba. I love you all. Bye bye.